kangili pe bandina ndako likolo otuna azovalise neto soli pete lote ana kini abenga l'autre genre masenga na ana kini alors Carine te junior na ana kini na yo se blue na nganex ngara na pe kolinga ko bandumisa ba valise na kiteka déjà na bureau zoka dondi olandila nga pe kidiba na zi téléphone yo kango dondi na kina sena ki okanga bureau ka liste ton téléphone nakomi non mais na besoin partager connexion liste ton téléphone na tika le téléphone on a kiti na ile silinga donc j'avais pas ça yo mika ko rappeler à Patricia na kini pardon pour na bigi na tango bwindo bimaki osomba mika ko rappeler lobane asomba glacière te pour na baki asomba glacière pa cha bloc on a glacière pour wata yana o mais ici mais suite pour wata ni momema ba glacière te donc asomba ni glacière te so ya sombi bakisa na apesa janvier bacha yango na nini na Lambert de Paris apesa janvier bambala on a Lambert de Paris Mimi nayebisaki ke yazaka ne ndumba samedi na ntango azovoyage nzambe aondima mpona soni lobi ozala te lobi ere toosola na ye aokanga de yabisaka aovoyage lobi kande bonsoir mamimi ndenge okende wester ana mamimi profite ozwelangako ndenge asasa sacrifice osombelanga yesu avoyage anakanga ndako na ye s'il te plaît ndenge okeka wester yebisa ata place wester eza aoya na ye apesa o après wana ozoya lisusu te azolinga kende so eturki aokebaki ndumbani pardon bavoice otindeli yo aototindelanga mamimi pardon eza ngai nange kuna tindelo voice te nazalaki na mosala mamimi gael abengi nga mamimi pardon kosala bongo te parce que mwana bandi carrière sika eza kola obebisa réputation ya mwana gael aboya kozala na relation na Carine na façon nyonso na bondela gael nga natiaka gael na relation na Carine ezalaka juste mpo na promotion nazali na mosala gael abengi nga bisanga ser omoni terrain buzobo okotisa nga omoni terrain glissant okotisa nga mamimi s'il te plaît mpo na bolingo nzambe na bondeli yo mamimi pardon voice soko otindi ba voice tindaka voice otindi wana ekoki mamimi pardon kobakisa su ba voice ya gael te gael abengi ngai nazali kuna mosala moye na soliza te bisanga ser nayebi ndeni gael abanda oboya oza na contact na Carine nayebi ndeni nazwa temps ya osiplie nayebi ndeni mamimi pardon s'il te plaît ata mpo na ngai nasengi opardon ebele mamimi mwana siliki gael asiliki na ndenge mo impossible nayebisi ye non en fait po gael na Carine nga naokama gael na Carine ezali juste promotion gael na Carine batikala oza mwasi na mobali te mamimi mpo ani osala bongo ata kutu ranking yango ata so peni na bondeli yo nakoti makambo na Carine te juste mpo na gael soki okoki kotika nano otya na gael alikar ya makambo s'il te plaît mamimi parce que donc nga nabondela ye nabondele mpo baza na contact na Carine nga mutu na conveka ye nga mutu na mikoti na buzoba wana pardon mamimi tia gael libanda eza Miriam Mokonzi na otutala émission na bino otutala émission na bino nasepeli boza bato baproblème obika Carine asi alingi mikolo aza kaka ges ndenge babaki oyo namoni mpe émission nasepeli nango oyo kaka ndeni osola nawa nayebani kaka batimidi en face na boyi na telefone osola no très bien osolini mpe kaka après kota sukotunika oshofa combien pour na moni oza taille S mabali nzambe mamimi boni nakendaki epa na ye tovandi kaka na sala somelinga na charama bamai na meli tokiki na voiture epa ya nani manager na ye Christian tovandi après toya mpe pa nanga tozalata ba 3 heures du temps
tovaya na sanatalité fatalité vetinepsi kinana besoin na solennité pe na chambre ebisinga bikarine nalingi yo mingi mais na précédé tikelanga temps pour nazozwa pression na telefone yo moyebi mambato bapona enga na omituna lobi todinai na Carine lobi toboyani esuka na internet eske ke yo oza mwasi normal te wa Carine wa justin okolinga nanga filme olo topanzani esi entre nga na eme ya yo yebi ndenge ekende musicien na journaliste taka mambelikana ba ex no bobenga biti ba ex te loba na ex moko ya mosenzi mona déjà ndi na benga naza fiancé na copain nga dondi donc jamais mambonga non olingi yibanda mpona même respect na ye na famille na ye mpona respect na nga mokomoni osalinga problème soki fona réglé na likambo na oloba nasala place ya biso mibale même na miso ya bato jamais nangi kuna bengo bite tikama mimi avanda nana posaka natala konde oloba abi na osona ete ke journaliste ete Carine na osola no mwasi oza mpe mwasi kitoko oza mpe star oza mpe mais nga mpe na esinga bikezi nga kozungula kwa basi na wana te nana nga nango te mais baloba jamais te porte jamais na vie mais eza pasi omona nga Carine alali na ntango na biso egezi na besoin kabela $100 gezi na en tout cas nayebi nanu te mais ka ya mokie nazwaka nayeba nde nini naoki misala lese so epe naa nango te don nayebi ndeni taka nga baliboso nalinga mobali ya kini nalinganga mibali ya mosika don na misala na nga kelelo apesi nga lobi so eza te na vandi bongo na okufa te donc voilà tosoli après nasuka na tuni nga siko na mutu na nga nde na bando yebano nde obi tozwa ta oyebana nga na mutu na nga na cheke na yaki pa nani na yaka o bon yo mpona opo kozala lese ngochani nga binga mpona zala lese na cheke na yaki pa copain na nga petite ami na nga okuki d'accord chaka si bongo mimi boni nakendaki epa na ye tovandi kaka na sala somelinga na charma bamai na meli tokiki na voiture epa ya nani manager na ye Christian tovandi après toya mpe epa nanga tepa nanga tosalata na 3 heures du temps tovaya na sanatalité fatalité vetinepsi kinana besoin na solennité mpe na chambre ebisinga bikarine nalingi yo mingi mais na précédé tikelanga temps pour nazozwa pression na telefone yo moyebi mambato bapona enga na omituna lobi todinai na Carine lobi toboyani esuka na internet eske ke yo oza mwasi normal te wa Carine wa justin okolinga nanga filme olo topanzani esi entre nga na eme ya yo yebi ndenge ekende musicien na journaliste taka mambelikana ba ex no bobenga biti ba ex te loba na ex moko ya mosenzi mona déjà ndi na benga naza fiancé na copain nga dondi donc jamais mambonga non olingi yibanda mpona même respect na ye na famille na ye mpona respect na nga mokomoni osalinga problème soki fona réglé na likambo na oloba nasala place ya biso mibale même na miso ya bato jamais nangi kuna bengo bite tikama mimi avanda nana posaka natala konde oloba abi na osona ete ke journaliste ete Carine na osola no mwasi oza mpe mwasi kitoko oza mpe star oza mpe mais nga mpe na esinga bikezi nga kozungula kwa basi na wana te nana nga nango te mais baloba jamais te porte jamais na vie mais eza pasi omona nga Carine alali na ntango na biso egezi na besoin kabela $100 gezi na en tout cas nayebi nanu te mais ka ya mokie nazwaka nayeba nde nini naoki misala lese so epe naa nango te don nayebi ndeni taka nga baliboso nalinga mobali ya kini nalinganga mibali ya mosika don na misala na nga kelelo apesi nga lobi so eza te na vandi bongo na okufa te donc